poto bana partout net kama sur internet ba opena ba consultant trop donc c'est moi tanya mboyo na zongi sur image ya Congo pona yebisa bino bando nanga ya poto partout donc ba baza na ba pays étranger dans image ya Congo na kata kini bino batika mboka o Congo kala bebi ke mona o azala libuni o abota na za lisunti essaye que ba maman ba voisine ba papa ba bien botaka mona na miso ko la bien te s'il vous plaît avec beaucoup de respect que je vous dois botiki nota botiki na Yvonne asa no ma solongo comme il faut donc botiki no image ya Congo donc esa no musana ngo comme il faut bobo sepe makasi ba tout bozala bango besoin na image ya Congo o musicien o nganani o en tout cas rien à dire net kama solo image yango pesa image donc par rapport à image ya Congo donc ça nous camino de tende mais va doit faire un rando et a fait bato mais bino tili fobo et au cani Olha, desculpa, mais grande com postura, tá sabendo? Uma postura da realidade. Tá entendendo, né? Angola, Cabo Verde, não sou Portugal, não sei aonde. Essa vez agora é Yvonne. Ninguém se mexe, ninguém fala. Estamos a entender, né? Donc, essa aqui é o brigadeiro de pacote que estás a falar. Nós vamos explicar que a bana aqui em Baco, bana porto, partout. Botica mona moça va te payer, a sua PV. Bruno Ziba via lukuta, boko. Toka bani biso na bino, orange. Merci Nabino Bandeko Balandia, image ya Congo. Kwanti kwa tobi masolo ya sika ngo to pesa bino kaka image ya Congo surtout la confiance au bozo pesa biso to baki to lembate to landa oti na source image ya Congo bomo na libanda bomo na kati mais nyon sezaka ya Congo mais na kati ya likambango moko nde to likato yeba na Congo banani ba valoriser musala na bango na Congo banani bazana posa Congo ekende liboso na Congo banani bazana posa ete musala ya mukie koma ya munene to ça déjà na chantier ya ndeko moko oyo apesi biso pena nzela et na bolingo nyonso to meka koyeba nini azosala ngo pona nini azu yango pe wapi abotama nango ya yekoli batikela ye ya simbela ngo kisa te mais tozomona déjà puis tu sais ça cameraman ya responsable marié merci beaucoup nayo merci na bande nyonso oh bazopesa biso confiance na msa tozosala ba ole mako pesa biso confiance te déjà tozande komoko to pesa mbote papa abonné bien maman bien nda Yvonne yo kombo comment na fiston fiston to kuchu zo beta to e batiza nini te oza mabele en argile mabele o basazen baliaka so mosa comme na zem de singa fo alia po place ya tondolo baliaka mingi so ba mabele ya au moins to sala ngo po ekoma na poso ya ko bana olia e banda boye mabele ngo utwe te o esko e bandela na poso e utana kingabwa na kingabwa na sa mabele za mile mo boye e bimaka yango na yango donc tindenge comme na poso akoli oyo yango montoni to lambango to beta betango na poso yo e bima propre po e comme na poso ya olia yango mo to sala ngo e bosko nde uti na mai na mai ni mabela be ko uta e na kingabwa vraiment côté ibale côté tsonge de uti kuna na sa mabele to timoni to kangina ba koli yango mo ya kindaku po to bando ko sala ngo po e comme na poso ya olia oye bandeni nke gana sa mabele siko eza siko milinde ti a place to nyati boye eza vraiment caoutchouc mais kuna edendaka o santino edenda siko tambola edenda dans mabele eza mabele to zonyata te eza mabele to nyata te mais euta na sia mabele o to nyata bo sala découverte on ndenge nini boye bakina se wana mabele boye ko bima siko to na song mobe libende mobe ya song ya mulai donc tutuka na se so tutuki na se otali vraiment boye pembo yo ceci mabele ya la photo sala moi carrément boye poto bimisa mabele ngo mayela ngo bozi wapi bon mayela on peut biso poto kutanga pa ba maman ba bota biso bon na ba koko na ba papa ba banda de ko renouveler ngo biso pitango to yebotama to tala kande ba sala ngo yo moni biso poto ko mo sala ngo mais mabele to nyati so oli ko sala biso to sala yo mabe bon oyo uti na sama so ki to lezo sa mabe tendeni siko donc eza matière mon donc est différent de o so tala ngo eza na col mais oyo ya zelo de off ma col oyo donc mabele oyo esenga foza la col pour zelo ya zelo oyo eza mabele oyo lokola eza col donc il faut ko liango kaka tango na zemi faut liango so na zemi o liango donc
isala pe bien. Nde uti na mai mbala moko to kokoli yango te. Sikonde uti na mai be mauli yango mba moko ezate. Wana e provoquer ba scaris ba travailler na libumu. Que comme mangeable ndenge nini ke comme vraiment bien to kokoli asiko. Sikona minute ndenge ndekolanga na nde na ndobe tango frappe elamba mbili na poso mo boye po banda kosala ngo balingi yango na ba poso mo boye et comme mangeable po comme rolia do faut ba kausa ngo lisusu e kauka ndeza be faut ba poso la e uti awa uti na poso oyoyo to lambi yango e comme propre donc propre ndeza saleté bona saki comme propre ndenge ni siko to fongola kango to sumu bambeli to zo palola ba c'est le tout on longwa soki longo to comme orange on ba poso mo boye zelo kota te libanga te likala te te za na basaki oyo donc il faut bien la quoi ma belle zelo kokota te zelo ekota te mais chose le koti na mine ah c'est le koti na mine donc mine passe kolinga boye za déjà minene comment est-ce qu'on doit bali akawana ndenge nini est-ce que poso oyo nde bato balela rapport ya deux sortes mususu ya mikie milai mususu oyo nde ya esengaka fuza na poso oyo télé na yo télé na ngai tozala ndeko mosusu toyebi te ye pa koloba soki akolinga ndeko na biso akosunga biso papa mbote mbote mama nga Yvonne papa kombo na nga papa Matu Samuel oyembaka se nayembaka te me nayembela nzambe yango mipesi kombo Matu Samuel to botama na kombo na ngai papa Matu tokuti yo vraiment na mosala na yo nayebi te epesa biso ngonga ka moke lisolo bon oyo eza mosala na ngai nasalaka so nasala boye oyo dimension ya biso awa te me ya dimension ya Brazzaville bon balia mabele na biso bango pe balia mabele na biso de oyo kenda Brazzaville biso ba to kana te biso ka ba dosimbi bango ata to yokana te biso ka ba dosimbi bango yango nasala boye balia ka mabele ngo ka ya minene bepo mabele na biso za mike bon ils appellent la deux sortes ya mike pe ezali siko oyo sikoyo esuki kana na Brazzaville oyo sikoyo emata po ngamba moko minene pona nini totiaka minene boye po ebonzana te na nzela nde bacamion kati na carton epanzana te so oyo soka na Brazzaville ya mike totia yango na bakantine siko nde naosala boye naosala deya batige boye neti naorange ekoma batige ya minene mais ebima propre eza kaka boye te tomona déjà eza na désordre te me neti boye naokota na etape mosusu zela nalakisa yo po comprendre etape na okota po ebima propre so eza neti bato ya boulangerie ya mapa donc sali former olingi neti boye oyo etape ya suka sikoyo wana sikoyo eza etape de mesure ya tige mafuta mbila wana tosimba aka na maboko mpona nini ya mosu ndenge ya kolemba ameta moko soki eza nango nango moi tosimba na biso mafuta mbila te mafuta mbila tosimba aka na maboko mpo ekanga na maboko tosali boye etape suka yango ya suka mpona kopasula pasoli sikoyo boye okangi nzela oyo opasoli susu boye esili na yango apres okei otandi na moi po ekauka ntango ekauka eke na fulu elongwe po fulu nando bongisi te so ebongamaki mbe nalakisi bino po tobandeka sikoyo mosala na ekomi na suka te meso ekomi na suka na ngasi baimanje wana mikolo mosusu kokozwa yango kaka oyo moko kaka boyo poni mosala oyo mosala mosusu eza te kongo na biso misala ya nango te toliaka tongo debrieka na misala oyo me batikela biso anga tosombelaka kwanga misala eza te ndeni bato bazosala bakabine bato bazosala mambo ebele kabine wana so olandeka kabine ofutela ndako na bana me esimba te oyo position ezali mwa position eza nango ya mwa bien na ndenge nalingelaka na ngai po nasali boye tikami nazwi mwa mbongo nsima naye nalesi libota marié père des enfants na marié na responsable na bana mibale ngo isungaka nga na bana siko na mito nde bakasa biso kuna Brazzaville donc esala biso passe pour transport ça déjà commande à Brazzaville siko tosala commande à Brazzaville mais siko kokota nango siko biso bato kokota koma siko kosala oyambisika mutu kuna azwi yo tikale mais liboso alaki okoti na yo moko keyi
moi makambo susu ba fantasme so ya laki mais elle est là comment donc trafic ça la société de comment kinga na kokoso na kokoso oui mais ndenge ozosala ngo environnement na yo ata yo moko kaka boye place mosu eza te bon place mosu eza te kaka boye kaka boluwa te esika moko boye mo environnement eza normal ta basaki banini osala ngo na libaya bon moi possibilité ezali moi makambo susu wana ekoya mais pour la possibilité eza te donc ya passe machine ya lagati bana to bandango bana ba bandango to bakoko no so ba bandango ti lelo machine ya lagati mais modernisation quand même so ba pesio machine parce que machine nango ekokomona ah to hebite wana mayele ga mundela mandela imona na ngone biso ba to mo mais ayebite me so ateli formule oyo pour ça argile ya matière pour ezaka te bona basese ba balia ngo so pe ozana estomac yesa lopas so ko zupe mabele oyo osangisa ngo na ba dongo zia dongo omelia ngo e calmer estomac so eza kispe mo bimbati so ti pe ozo lega libumo tango le yango e kangi pe libumo donc izama ka mabele salaka so ti o basalaka na oneti ba basala na salon ba marié o ba masaso basalaka ba bazwaka liboso mabele ba no mase donc ya isalaka mabele inconvénient eza na mabele so mutale mabele ke ko sala ye mabe ah mabe eza te ko sala mabe na ndeni niti nde eza ya mai boy so ti so liango boy loba yeko sala mwa mabe mais mabe mati mais so e kaoki nango e koti na moto e tumbami ata liango isa eloko te donc pour liango bien sala mabe te foka itumbama fo itumbama po sa mwa tunga mo bien moi sentiment na monoko izana zei moi zé wana longwe c'est comme si kuna ntunga siko ya makasi pour l'état congolais bazotala yo bandeko ya poto bakomona yo bazana Kenya bazana Rwanda baomona musala ozosala elo ni bomba ko retenir pa na yo ke musala oyo ozokende to ozozonga sima ah bon oh amoni image na ngai soki ana souci na nga ate ba aide apesi ngai eti bakoyedo ndenge nini mabele kutaka awa bilo nyonso za asko bomba oyedo ndenge biloko nyonso awa mabele tosomba yango mpe toke kuna tofutaka basoda tozwaka transport mais na baplace mosusu tokatanaka okatani mbongo esili tosomba yango kosomba mpo neti motu aza na lopango na ye mobimba batimoli abimisi mabele ateki mpo esunga ye susu tosomba neti kolio nde ya bongo totika kosomba yango 5 000 o nde ya bongo 5 000 boyo obimisa mbongo 5 000 na kati ndenge kasi tolukaka kati tolukaka kaka tosombaka na bacarton basinga tokangelaka baposa nguba donc yana badepense ebele yango totumbelaka na baposa nguba ti fulu bafuru wana eza bafuru bino moko bomonte moko bato montango na bafuru mindele batindela biso esalaka te wana esimba te oyo ya fabrication na biso moko pa mindele esimba te po oyo totumba ngo na milinga ya baposa nguba. En tout cas, tout continuer, tout le monde nous a dit que bande quoi ONG BCP déjà parce que image est déjà à l'appui image yango moko zolo ba biso mayeto lo ba mingi ezate ndeko pa zo balola awa na ebité baza ebele ndeko na ngai aza kuna pa sala mabele et ya zaka awa te on dirait mtala ndeko na ngai ko lo bata deux mots et ça la biso bien tozo mona picture c'est ça cameraman ya responsable marié papa mapasa nde onanga leki carbet vraiment mabele obabenga argile na français ndela ebina ngote eza mabele na biso moko mabele na biso moko ya mboka eutaka na mai ndenge bande ko pesa explication e bimi na mai eye e nde komi boy donc mai nango bimaka boy yaya mbote yozala nande ko nanga na ebite musala mona ngonde misala pena révolution la normal misala tolela yango tata na maman ndeze yango je suis un garçon bozo sa mabelo mona normal bon de la misala mabila tayo te ezada musala jogo bo yemba yo sa mabele ezada musala da famille ko bana maman na papa ndi mbatikela su musala o magwe bakena biso wandi totikala na musala o bo vivre na ndenge ni bon to vivre kana ngola nzambe na muke to luka yango ndi to vivre pour to bana dépendre na ngona awa tina baza
tobanda osala yango awa père na mère eke braza etekami braza eke point noir kabinda ya braza ya basauti ebele mpo oyo tolakisi bino eza ya braza ya kabinda mpe ezali marke mosusu ya ngola mpe ezali marke mosusu ezakende bamarke ebele bongo mpona nini bango mama bazosenga to nini boyebi baguna bango toyebi baguna bango na basauti na bango balingela ndeti ya kabinda eleka omwa monene ya ngola mpe susu eleka monene siko ya braza eyala de sauti ya braza oyo na mosusu ya mikie ya matoko olakisa baodona ya mikie wana bozosala bafrete wana bomoni yango ntango bozosala bafrete wana braza kinshasa seke position ezali position eza na mwa mokie na ngola nzambe taka nde tovivre père na mère batikela biso ka mosala oyo mais oyo bamonégligaka mosala oyo parce que toyebi ke mabele alakisata fo oloba vérité tosomba yango 100 francs 50 francs ba 0 point quelque wana ata yo moko mote bato bamona yango déjà mosala moko boye kaka bon oyo banégligaka mosala yango eza kaka kirogei nde moto esala bonbon biso sikoyo tolongola kirogei toyebeli mosala na biso nde tosalela yango tovivre ata maroke ebebisaka biso ekomisaka biso salite so na sokoli na babima na teke moto asalaka mabele. Merci beaucoup. Oza fier nango po yango tolela aloba bien nalabe na fier na mosala yango en tout cas mais tomoni ndongo osala te nayebi en tout cas ndeko ayebi tomoni ndeko ndo asala me mabele yango ezaka deux sortes mosusu ya mungwa mosusu ya pamba o mabele ya nsima bosala yango ndenge nini ekende kokoma ya nsima mungwa ndenge nini papa tosala ndenge ya nsima mungwa o mabele ya mungwa o mabele ya nsima o mabele ya pamba bon mabele yana ba couleur ebele neti oyo ya nsima donc elaka pembe so ekawaki bamema pembe makasi neti na image ma couleur mosusu neti naomona awa mwa jaune yo ope soso ya couleur mosusu wana ebima mabele nini bon oyo ebima naoka mabele mais ya jaune so yana bato mosusu balingaka oyo te mais yana bato mosusu balingaka bango oyo mpona kolia donc yana bamarke ebele oyo ya nsima bosala yango ndeni na ya mungwa sikoyo ya mungwa tosangisaka ndenge ya bongo marke oyeti marke oyo tosala yango mungwa elaka toujours esanga mungwa oyo elaka boye osi o mungwa totia yango mungwa botongo mungwa ndenge ni mungwa oka tolambelaka mungwa ya mai te kande ka bambumaka bongo nde tokatikati tosopili kolo ale tobando balulango tobalu mungu esangani nyonso tu ale tobandi osala yango so baforme na batono babasan bobaloba mungu yango te kaka nde totandeka basaki ebele tosopi mungwa liboso na se tozonga bele tokati totie so mungwa ale tobandi sikoyo kopota yango ntango ozopota esili ale bandi sikoyo kolinga baformule oyo otie yango na mwa moi ndambu ezwa mwa makasi apres opasoli ndenge eyi parceke ekauki ale olekisa yango na furumba moko tumbi difficulté nini ozokutana mpona osala mosala badifficulté eza ebele ntango moko kobanda bulo boye mbula ebande okatani niki basoki wana babashi te donc mosala mpe epoli ebebi yo obande lisusu ya zero donc nde eza boso ezwi mai ekobeba so ezwi mai ebebi bobwaki tokobwaka te mais tozongeli sikoyo ya zero boso ofutaki bato basalaki defo futa bango susu ozofuta bango ndeni yo mo deja tala quantité osali kaka yomo na minute kaka toya bon mosala mpe elaka ebele ntango nga moko mpe nakokoka te tokozwa baede bato baye tosali mosusu atravaille kuna bato bazali kuna mpe bato bazali tosala biso nyonso to mpo esala mwa rapide so delia biso mwa temps ya 1 mois mpona koganye marché eza bongo sikoyo na ndenge bokaniaka bamarché na 1 mois wana na 1 mois wana okosala combien de kilos toloba bon neti na 1 mois tokosala mpe mwa ba 150 carton na carton ekotaka combien de kilos bon carton ekotaka 35 kilos 35 kilos bobeti 100 kilos na 1 mois na 1 mois ekendaka wapi kaka braza poto ekendaka te bon na poto mpe moko bayaka na bango asombi mais bango sikoyo ya mingi te azwa mwa 2 carton mwa 3 carton mpona trajet bakenda yango nde eza boye mpo ekauka ekoma ndenge toliaka efozala combien de temps mpo ekauka ekozwa mwa 2 jours bon so bamoya makasi 2 jours so mamoya kebakeba kolia mwa 3 jours ozoke ndenge osali yango boye kovanda kaka boye si motiongo na salia boye so nasilisi na pasoli bana bayeba bandotanda ale ntango ekauka tolongoli tomatisi na fula
esili après baposeyer totumbi tokitisi to bano charger siko na bacarton. Bofutaka combien par l'état? L'état congolais, bon, mosala biso tosalaka eza na taxe ya l'état te. Toli banda ya l'état. L'état liaka. Oh, déjà le bien. Toi quand le bien ni papa. Place yango ebimelaka. Place yango ebimelaka l'état liaka. TV ezala kuna basala. TV nous basala biso facture po bana mura bazana ba policier bazana do bandre ba kengela sécurité ebale ya mai po bango batali mai. Biso siko na seto timo na mabele. Droit nous tout quantité de boules ekobima. Faut foutre yango pa kuna ngo. Teti na kolimo ngo boy. Kacha po mataka likola ngomba. Ba charger na camion 200 de na niveau direction kuna na se kuna ba soda baliaka pa kuna ngo yango wana so ekomi awa balia sute loba awa osike nge voyager ekenda ngola to senga ka policier moko atelema ana po bazwa moya ko charger na camion au gouvernement ba no afo bo charger biloko fo bo kena parking. Bon, biso ko tema parking eti to keka na agent l'état non biso to charger biloko na biso linge voyager et senga yo fotel mana po biso to charger biloko ya comme o charger biloko mabe na camion wana. Donc inutile to kinda na agence to inviter ka bango non to na besoin biloko ki na ngola camion ilungwe mariano ye afuti taxi na ngo l'état. Comme abende bosala besoin combien de temps pour beba que mutasombi yango efandi ewumeli et ça combien de temps pour beba yango seconde même efandi nango ko beba nango ka nde mbula ezwa maite mabele ko sala ndako 2 ans 3 ans et puis na jour on a 3 ans aux gens pour lier donc beba te ça c'est indemnité souci ka nde mainde ezwa maite pour ces mainde pour lui. En tout cas, merci beaucoup na Mandeko Nanga. Il a facilité. Tarane na toki. Musala pasio wapi. Tika to meme tumbo. Toda na soate. Tobaki image ya Congo. Kwanti kwanto olakisa bino. Image ya Congo. Kwanti kwan. Obanda kozwango. Ba live kaka ya boy. Mabele to moni ndenge e salamaka. E utaka na mai. E uti na mai yango. Après, ba lambi yango ekomi boy. Wana. Mais wana eza propre makasi ya ponini. Fika kama basaki mo ba poussière kana ya mai pe ndenge betaki mvula yango moni pesika maflo mais nyos pu yaka produit moko zaka produit moko donc il y a danger olia bo ende o boko la siko baskaris bien be po ba ya minene boyene siko ezaka bien sonnet mutana ba bouton graisse et bomao oh il y a pas makande uti na mai boy nde uti na mai boy sona ba bouton na ba graisse osangi sona citron pakol ni elongi ezongi so pene elongi lisse. Donc beaucoup de calamno peka ya mai boy bon batu pena ba senga na bongongwa batu ba senga ndeti batu bana ba bouton bana ba graisse bayaka bakatele mwa ndambo apesi ba tampona bilongi cancer bata bakakula ngo bakakula je peux muta cancer na ko utiliser on peut cancer ici là na ko porola le le docteur nga yebisanga no fo sala ngo bo tchanga na sana mbele o kausi yango et comme propre 30 minutes pakuli yango moto 30 minutes longoli chaque jour dans une semaine l'équipe belé cancer ici là pour ils ont vraiment liste ndenge zaila bana basoma mabele mingi bon mingi nde kinda kande pe bangola yango monika no sasa boteka te bon kisasa o teka mingi ka ba mama ba mike modèle onde batamsa nde awa mais ce qui est comme la qualité o minene boy c'est qui comme ka mingi na voyage en tout cas ya minene nde kendara trop voyage pona eleki minene. Merci beaucoup to komi déjà na suka ya interview alelo ezaki ka po totala image ya Congo nde to baki image ya Congo kwanti to relaxa bino ya to komi na suka bande ko bazolanda yo batali ndenge ozosala mosala na yo vie eta na yo oza déjà handicapé na yebi te soutien nini oza nango na bassociation na bino bosalasala ebelebele na kisasa. Bon soutien malamu vraiment eza nango te eza nango te oyo eza nango ko débriller eza nango ko débriller ba ONG belebele ya l'association bosala yo oza te. Bon na ONG la responsable à ONG mais l'état na biso ko laisser abandonner de biso donc ya moi passe fo eloko ko ya nango to makamba bien ko ya nango ko la biso nifa ki mbanteke
na maniva ville moi distance de la vraiment kokoso po ikomela biso mais na kaleba na ko manango utaba niveau na biso likolo kuna donc ba koma na mutema be na baninga na biso ekoya nango fala babenga muninga baninga baya mais mona bango na bango ndi bafande na chaise basali kamona bango boyo aka na sango kuna basali bazongisa kiboy ya wana mona bo initila ko landila ngo susu donc wala mona se débrouiller na moke so nzama pesinga na zui na lie na bana kina la suna swaka mutuna makambo italike ya mboka bo lelo so mutalinga ye kula ebindi basala mabelete alingi yo lakisa ye ekozala ndenge nini soka ye na ofasi na olakisa ye po ipa débrouiller ka moke to olakisa ye to pe na badwa to ko senga epe po iba musala po nitinga nakenda na ngadi na tambula na boutique lazwa kasukiwa nini ubazwa kangali ngailoko nati mimi mwana ndi na sala nga boy na moke onazwa yango pe na wale sila libota soki lelo aide monani ke babaxilio mbongo osala compagnie kasi tolonga na lopango vie environnement parce que zelo ko bat quand même bazolia pour la santé ekozala ndenge nini soki mutu ana monani toko sepela andimi makamuni surtout so toko somba lopango to salilaka to bongisi mbongo na yeka kati ngana yebi na nga place biloke utaka tufoto sana na otia tukomo sala to kende to soma boy po loko nyonso ezala na kati ya okoka to mbongo ya marché to kei kuna ko to sula biloko to yenango to sali kare ye iki sobe senga batumi bale na kati ya compagnie mino bakende nango baketeka na numéro nini bakolukela yo bandeko baolanda biso libanda mboka baza ebele bakombo mayo totanga nyonso ezate so balingi bamona yo balingi bayoka na monoko na yo moko bayebe siko ozali numéro nini bakobengela bon numéro na ngai ezali 089 60 39 766 089 60 39 766. Merci beaucoup. Voilà, maman bonne. Anaza bien. Mama na mabele. Mabele oyo nazo kolia mpona kosisa posa. Neti banda tongona na lete mais soki olie mabele kosisa nganza. Na le mabele na melima epenza la pesili. Oh, esisa kanza. Esisa kanza lako. Neti ngana simi kosisa kanza la sona lie. Oyo kuto okokana kolia nyonso te. Okolia ka mukepe otondi na melima epo komile kola mutu alie biloko. Mama yo za mukolo mabele uti wapi? Mabele uti na sia mabele tala bakoko na biso antuka na sepela ka bakoko na biso baza mayele po bango bato ba bimisa ba mabele oyo eza na sia mabele na mayele na bango ya bokoko ti bakya ko kundola ngo bapesi mayele po balamba ngo batana mungwa tango kolia ngo pe po sa isi tonza la pesi osala kango to te kango na te kango oya ka somba awa o somba awa bénéfice ezali ba bato baliaka mabele te bakolia ondene pona estoma pe kalma estoma donc opesi bango conseil balia mabele eza malamu eza malamu. Merci mama. Voilà tokomi na suka na papa nayebi te ndeko na ngai oyo tobandaki na ye tozalaki ebele ndeko na ngai azali tobandaki na bango tokomi mpenza na suka deja lolo batumbi te ndenge toyokuta deja na chantier batumbi te eza mpenza mpasi mpona kozwa bilili na bino boboyaka bato bazwa bino bilili mpona nini toboyaka mpo namonaka ndeti nangi nanga na ndako bamonanga na kwemo be to na banda to na kitambo tomonaki na tv donc esalaka bien te nayoka ndeti soni soni mosala na ozoka soni mpo ozosala mabele to ndenge te soni mpona mabele te me ndeti kaka bamonanga na tv
donc namona ko kandi tisoni on a invité na image à TV. Mais bandeko bananda peut-être musala ezate balingi bazwa exemple na yo komona ke ba jeune garçon bilenge bozo sala musala peut-être bat musuba mona ka musala ezanga tina musala ya pasi o matekeza ko servir bango exemple. Tu as raison, bon. Ba profiter ka ba le ko ba moni pe bon ba comprendre na te aux en raison donc faut ba mona ka ma belé faut ba mona pena ba to salango donc ils a bien na bande comme soupe ba moni ngate ba comprendre ah ma belé uta Luanda donc fiston da sala kango fiston da sala kango papa na Christophe Muzungu de yem da sala ma belé mbala ma siska makambeza ya minene to comme na suka mbala ma siska olobi nini bato ba otala yo te na sepe kaka ande vraiment tokutani vraiment ba mona ngana image ya Congo isalinga vraiment plaisir ba confirmer pena musala mbala ma siska salaka tant sope bato ba mona biso ngana na position mo be ndeti soki nde nini mais ba confirmer eza musala ya réalité eza musala ozo sunga libota na ngai na foyer na ngai bato bakolinga baluka mobala mama siska ata mpona bolingo te po atinda bango mabele na Luanda atinda bango na Egypte bakomona yo ndenge nini bon wana nde fo communication ezali donc badwanga bamona communication na numéro na ngai ya Vodacom 081 51 72 806. Merci beaucoup toza ndeko na nga mosusu ya boyini obeta bale mais alati varese ya tokomi na suka à part bale na sous joueur à part mabele na sous joueur la façade ba jogo te et c'est ça et ali en tout cas mabele penza o importance na ngona vie ya moto yo posala ngwezani bon importance na ngweza wa ki to sala po to luka po to zwa na vie importance na ngweza importance na ndé ngwana po mutu asala reposo mutu jamais asala pas perdre yani musala perdre na me batikela biso to bana lelo te kala yango ra to sala bato balandi ba retenir nini bato balandi biso bon ngai selon bato balandi biso o bako retenir ezara ke so net mutu a net estoma net etungisa e akole puis mabele et sila net mutu azana ba bouton ba graisse ako défendre pe na o mai oyo apakoli ne longi et sila mais net na question auto poser pour ni bolinga te bato bazwa ba image bon bato misu balingana bato bazwa image na sens ni babulara net mutu so aye azwi image net ya geteka ba image azana avantage nango yango bato misu baboya na bongo mais est-ce que bato misu souwe ezake biso to sepende boyezwa image o ezada apporte fongami na bato net o bako aider net boseng net botolo ba facilité nini oyo kozala o bato bako sala net babashi o po azana volonté akopesa pe badon ya babasha mineni po so epoli to bandela ngwa zero mabele so epoli zala mabe yango to senga bato ope bana volonté sa badon a to ana quartier biela avenue Kikanga 43 sala ngonde a responsablement enne azati mais penda na suka pitié c'est ça mabele yango yo mabele yango yo ya mai ondeza oyo belisaka yango yo eza vraiment colin donc to moni to zaki vena na usine na ndenge nango na usine na ndenge nango ndeko alobi wa kokai koloba to moni soki to sepeli to kangama na Olanda kaka bilili ya Congo kwanti kwa to kangama solo ezande awa masolo ya solo eza awa fils mata merci na yo merci na ya Prince Monzale merci na Victor Mukeng l'artiste polyvalent merci na Pitié ça et c'est ça merci na Ignace RTNC Ignace na RTNC merci na Blessing merci na bande konyo so bazo soutenir toujours image ya Congo pour na ekende liboso merci na ba parlementaire nyonso ya poto lokola ya Kisasa merci na bande konyo so balinga kolanda biso grand joko babi masolo lukaki yango grand joko talaka yo po Maréchal sans yo to katanga moté grand joko po Maréchal moti na yo et puis merci na soutenir sozo sala envers biso to komi na suka to lemba te kwela bino toujours bilili ya sika na bi masolo ya sika kaka awa kwanti coin image ya Congo to kangi masolo to suki awa merci na bande konyo soto.
bana poto bana partout net kama sur internet baopena baconsulta yango trop donc c'est moi tanya mboyo nazongi lisusu na image ya Congo mpona oyebisa bino bandeko na nga ya poto partout donc bao baza na bapays étranger donc image ya Congo na kati ya kini bino bato botika mboka oyo Congo kala bebi ke mwana oyo aza na libungu oyo abotama azala na lisumu te esengi teke bamama moko bavoisine bapapa moko baningi botiaka mwana na miso okola bien te s'il vous plaît avec beaucoup de respect que je vous dois botika ye nota botika na Yvonne asa no masolo ngo comme il faut donc babotika no image ya Congo donc esa no musana ngo comme il faut popo sepe makasi batu tout boza bango besoin na image ya Congo o musicien o nga nani o nga en tout cas rien à dire net kama solo image yango pesa image donc par rapport à image ya Congo donc c'est ça no kabino ndetende mais ba faire un rando et après ba to même bino tili fobo et okani. Olha, desculpa, mais grande com postura, tá sabendo? Uma postura da realidade. Tá entendendo, né? Angola, Cabo Verde, não sou Portugal, não sei aonde. Essa vez agora é Yvonne. Ninguém se mexe, ninguém fala. Estamos a entender, né? Donc, essa aqui é o brigadeiro de Chipacote que estás a falar. Nós vamos explicar que a bana aqui embaixo, bana porto, partout. Botica mona moça va te payer, azo a peu vie. Bruno Moziba via lukuta, boko. Tocaba ni biso na bino, ora.